Salé ba shukia nyosto. Ya Volcanic TV eza bino na ngombe mwana mangala mwana Equateur mambenga soki na ye liboso na bino na ye kaka kobeta sete pona makambo na biso o tozolobela mikolo oyo pona monene yango eloko na zongi lisusu na deuxième vidéo opona kubeta toujours c'était koya toloba to solola parce que toyebi munene nini bendaka munene benda malade munene benda ba complication munene benda ba problème ebele yango bozomona nga na zoya suivant pona kisi oyo soki sa pona koya kubetela ngo c'était que non ba mama ba papa boyeba kobatela nzoto boyeba kobomba nzoto boyeba koprotéger nzoto parce que maladie comme ebele pona nini monene ememaka maladie ebele mais ambona banda naza ko se mi présenter pour yebi o abino nana ngombe mwana mongala mwana Equateur mambenga ayaka pamba te soki nazo ya liboso na bino botike makambo ya grave pe ya minene ezali vraiment donc eloko nana ngombe yeli lelo na lelo ko lobela bande konanga nyoso tuba oyo baza ba mamunene botanga moko nazaki mutadumune bozwanga na bacoin bozomona na bacoin bomoninga liboso bomoninga na mopandi bozomona naza vraiment lisusu vraiment na libomonte pourquoi so botali maboko nanga bozo sentir que non naza muta monene mais so bozomona nazo garder quand même tayo parce que suki sa zali suki sa oyo aye pona ko benda ba grâce nyonso to na libomo suki sa oyo aye pona ko buka ba grâce nyonso to na libomo suki sa oyo aye pona ko sukola ba grâce nyonso to ekangama na ba pumo na mitema na ba foi na michopo suki sa oyo aza munene te botala ndenga azali aza munene te mais aza trop matata kisi oyo baliaka ye une semaine bozela benda kiti nazwa kiti poto solo la bien parce que soki nazoloba ya kotelema ta mosusu bakomprendre te so nazotelema mpo nalakisa bino ke non eza na bato mpe bayebi nana ngombe que non azalaki na mwa libumu munene mais lelo oyo subo akomona nana lelo libumu nana eza lelo plat libumu nana ekomi lelo vraiment bien nana penza lelo soki omoni nana okanisa nana tamsu mwana mobo ya 16 ans mwana mobo ya 15 ans mais mama ya bana nde bozomona nga boye merci beaucoup mais eloko mingi na ekobetela sete soki sa oyo ezo binda mai na nzoto botala ngabe bomona ke naza muta monene mais so bomona nga nazo maintenir taille oyo ezaka pona soki sa ezo sa ndengene soki sa ezo binda mai ezo binda ba graisse même na posono nzoto ekozala pete te na nikola soki sa oyo oh papa azaki na problème papa libumu papa zo koka ko respirer te papa koka kolala so bien te papa zo ronfler trop papa soki sa ye munene ebenda ba maladie belé munene ebenda ba maladie kili par-ci par-là okoma na ba hypertension okoma na ba tension okoma na ba diabète okoma na problème ba rein okoma ba problème ebele ya ba respiration okoma ba problème ebele mais non comme ngai nana ngombe mwana mongala mwana Equateur nakoki kotika ba abonné na nga boye te nga na obaka na zabo pona bino bolinganga nga pe na linga bino nazomona bino nyonso mais mwana tanga bakombola bino nyonso eza te parce que bozebele o nayebi ke balinganga na bao balinganga te nga na linga bino toujours parce que naza wana pona bino naza toujours pona koyede bino poto avancer biso nyonso to balobi mutu moko takoka na sa mabele oyo mais na moki oyo nana ngombe ayebi yango nayaka kolakisa bino nalingaka te bapapa basouffrir nalingaka te bamama basouffrir soko olingo touche nana ngombe touche kaka mutu moko
que non na touché moi si moko boy on a touché papa moko boy okomona ndenge nini na koya penza na koya koyebisa yo bakenda abongo te vie za compliqué kende malamu batela oyo aza pembeni na yo eza na conseil moko na pesa shuker nanga moko abenginga alobi mama solo lana ndekono ya mwasi c'est-à-dire mwasi nae na tena suki sa pembe mwasi nae alobi mama guna nga penza eza ya basi ya pembe guna nga eza ya basi minene te eza basi ya mike wana baguna nga mais tant na linga ke mwasi nanga azaki nzoto mike azaki chocolat kitoko na zeso na omona nazo sepela tanto kutene ayoko koma na zemi mwana tikeza te na ke na salma kamnyos te singela mobala sala mais lelo ono ebiso mama posa ya mwasi na ngesilanga na nzoto na comme na problème ya impuissance sexuelle na tuni papa nini problème nini alobi mama mwasi na nga se contrôle la société banda bota à lire n'importe quelle heure alataka bilamba bien te a contrôlera point na été teinture na o na ebelaki ya chocolat mama akoma noir tant na lingaki na teint o azaki nango ya chocolat mais lelo akoma noir même mafuta apakola yango sute akoma noir mama koma tala monene akoma na forme mbala alobi mama koma na forme mbala mama okokola ta body te ndenge olati body mama po alata ba t-shirt na nga ya minene alataka ba chemise ya minene pour ebomba taine so mama meki kolata t-shirt mama komi mabaku bi mama ozomona mutu forme ezatene si kwanga bakangi yango singa abi na goût esilanga so nazane na kati ya chambre mama nazozwa kisi oyo ya impuissance sexuelle tikaka nazwa mais nzoto ya mwasi na nga eyatira nga lisusu te mama sukisa yango ye asombeli mwasi ne 5 sukisa na boyi no abi te papa zwa ata abi te na landi ete pa na ene c'est papa pardon kolese yango komelisa yango lokola nguba te lokola mai te o eza kisi mo eza matata trop makasi ndo baliaka ngo ndeni ozwi yango kaka boy moko otie na monoko ozwi nguba so okoka nguba ya mai te lia nguba bakalinga ole nango ozotafuna yango ozolia eza na bololo te eza na goût eza bizarre eza ka bongo ole yango so aussi ozwi mai omeli yaya okosentir nesi guerre ekotio na libumu okosentir nesi tremblement de terre ekwei na kati ya nzoto na yo ozoka na kati ya nzoto eza koekraze bamafuta nyonso to ezokoekraze ezobenda mai na baposo ya nzoto to ezobwaka ngo libanda okobanda kosuba trop okosala toilette trop so oza na poso diminue gérer kaka biloko no oyo oliaka soki oliaka 2 morceaux apres copain lia moko soki oliaka mwa frite mwa paquet wana mwa kopo ya frite ana mobimba diviser en 2 banda kolia ngo ndambo soki oliaka pondo ebele tokani fiske lutu moko soki oliaka kwanga mobimba kata kwanga na katikati soki oliaka lipa ya mobimba wana oyo tosombaka na balider ou bien na banino na baleclair zwaka bola lipa na 4 morceaux lia morceau moko po odimine rapide soko yebi ke non oza na posaka ya libumu ekende nesenga nazali na posaka ya libumu ekende libumu ekeboy na boyi nanga makambo ya mindondo onakonda onazonga boy te nalingi susu te do nde naliaki yango moko bongo ya mibale kutu na olia na masu te parce que deya naliaki moko esenga mpe ya libumu kiu do libumu kiu ya na osenga na bafi nyonso na basi nyonso tu yaya sukisa yango ole moko osisi koliango liango na nguba osisi koliango meli mai ya yo fandi okosentir eloko okosentir na bagazi nyonso to ezalaka na kati ya libumu tu ezobwakama libanda ezosukolo libumu
ezo sukolo poso nzoto tout ekobwakama libanda nalandi papa anati na ndako na ye c'est papa pardon soki opesa mama pesaka ye après une semaine. Oh non, maman, les qui m'ont ennemi qui faut diminuer ma vie. Oui, après une semaine, aller le samedi, ti samedi prochain, aller le soir encore, ti samedi un homme sous aller sur mon comme que colandi c'est des jours ou 4 jours t'es. Ce qui problème, ils allaient rater parce que tous à la poto. Boyebi babilo koyo avant son abina tindiango avec comme la moto na katanda kunai. Il est dans le laboratoire. Ce sont des poison. Ou bien na overdose belé. Mbila otika mo ele kate. Mais ce bon na ba produit na ngezo kende ti ezo koma. Bisika o ezo o nazo tindango. C'est que mbila testa ngo amoni ngo za ba vrai produit. Yango wana azotika ngo ekomela ba client na ngana surtout nazwina no doléance client mon côté que non oh maman produit na ngaba kangi non ezokota Canada États-Unis kota na ba état nyonso tala États-Unis za na ba été belé mais ezokota na ba état nyonso surtout États-Unis ça a 2 semaines et comme Norvège ezokende comme Norvège mbuka matata pour biloko kota et beta 2 semaines. Après comme pe mutaziango a utilisé biloko ezo kende tiba Chine ezo kota na ba Thaïlande ezo kende par-ci par là ba produit na nga oyo na lo babo pesa confiance muto akomona vidéo na nga oyo a partager ngo eza mutu mususu zo base ayebelo oni akoki osala te aya asomba abenga nga na 06 80 05 86 79 okozwa ngai moko mama Volcanique TV pe na kosalelo koli ya sukisa akozwa sukisa na epe akobanda koli yango bokomona ndenge nini akokita po nazoloba nazobeta sete na bato nyonso tu oyo azobanda koli ya sukisa nazoloba avoli ya sukisa zwa poa na yo lobi zwa pe poa na yo banda kozwa poa na yo chaque jour pour contrôler kilo na yo côté nini na mesure nini oyo ningo suka osuki wana. Merci beaucoup oeza ya bino nana ngombe mwana mongala mwana Équateur mambenga soki nazo telema na ba émission nyonso to soki nazo telema ezaka pona olakisa bino que non suki sa oyo eza vrai eza alokutate eza vrai o mutu nyonso anga dimine ya ko sukisa o mutu nyonso tu aza soki ndeni ya ko sukisa o eza vrai on a sabino eza vrai ya vrai. Merci beaucoup nalingi bino mingi bozala malamu bisika nyonso bozali ba abonné na nga nyonso na omona bino nayebi ke bino bolinga nga pe nalingi bino bokamata ba bisou bisika nyonso bozali ba chouker na ngai ba chouker na lingaka te ba papa balela na lingaka te ba roke ba papa tengama na lingaka te ba roke ba papa za muke na lingaka te ba roke ba papa lemba. Zoa contact bon partager vidéo oye kende par-ci par-là on partager ngo vraiment na nzambe na lola zo akomona ya kopambole pourquoi parce que eza na couple mo tam su bazo lela baza na ba problème baza na mitungisami tam su aza na problème hémorroïde problème impuissance sexuelle problème injection précoce problème tam su ya mai aboka mu pepe aboka so maite tam so na problème ya faiblesse tam so na problème ba goutte problème à prostate problème ya rhumatisme problème ya diabète bo partager vidéo o comme la montunyo surtout azwa vidéo o à se retrouver en plus bobo ça te bo s'abonner belé na Volcanique TV et ça bulo nana ngombe mona ngala mwana Équateur mambenga et kende bande konanga nyo surtout Équateur lo sako na bino nyo surtout vidéo o kende par-ci par-là oza mwana na bino nde mutu na ye nazo tombola ka bendele ya Congo parce que bokosamaki mingi na ba docteur ya Congo bakosa ya bino trop ya bino na nango mema na kati ya poto na epona kobikisa bino nyonso. Merci beaucoup l'homme à la taille de Dieu, le président des présidiums. Merci beaucoup Kamata bisous na président. Merci beaucoup les Flaviens, c'est Sona boss et le boss au Cana na Mtamabe. Merci les boss au Cana. Merci beaucoup les Cardozo na kati ya groupe La Belle Vie. Merci beaucoup leader Steve. Merci beaucoup Nabino nyonso. Au revoir.